mokile kelama esalima mibu hebele olelo ye banite mbote pe boye ibolamu na bino bandeko balandi ya Vom Télévision etando ya bonsomi etando ya bwanya etando ya yambo ya baindo matondo mingi na bino baye bopesa kabiso tango pe ngonga ya kolandaka émission na bino mokolo mwa lelo oyo ekoya kokati mabota na bino na tina ya kotangisa bino na tina ya kolimbolela kabino manaka na biso na kati ya calendrier africain oyo ezali bongo bokoko na biso baindo matondo mingi penza na bino en tout cas to simba babuku na bikomeli na biso poto koma koyeba lelo toli mokolo nini na kati ya manaka na biso pote mosala na biso liboso bitano na bino ezali koya kotangisa bino pe kotalisa kabino manaka na biso baindo nde lelo na kati ya manaka na biso baindo tozali bongo nkandu mwazomi na motoba bosukisi bopemi ya minei sanza ya zomi na misato mobumu nkama na tuku misato na mibale kaka neleko na biso ya mbangala oyo toli kokoba na yango eleko ya mbangala tozali kolimbola malamu ezali eleko ya bamoi makasi ntango bamoi ezali kobima esingi na biso tomelaka ntango nyonso mai mpo ete epesa bongo bokolongono ebatela bongo nzoto na biso mpenza na kati ya eleko na biso oyo ya mbangala oyo tosilaki bongo kokota tokobalisaka manaka na biso na manaka bapaya mpo ete bosola malonga ekokaka bongo kozala longe kani mpe manaka bapaya ezaleli nde mokolo malelo kasi na manaka bapaya ezali bongo vendredi le 10 septembre 2021 kasi mokolo ya lelo vendredi le 10 septembre 2021 uta tobanda kotalisa bino ezali bongo mokolo monene mpona biso baindo po ete lelo nde ekokisi bongo mibu monkama ya losambo ya mfumuki mbangu oyo basilaka kosala le 10 septembre 1921 na mbanda sanda na ntina ya bilaka ya baindo nde mokolo malelo religion africaine mobimba bazali na eteni ya mbanza nsanda na ntina ya kokundola mokolo yango bokamwa te soki bomoni biso liboso ya bitando nsima na biso akobimela peta Vom Télévision makolo na biso na nzela biso mpe tokotikala te tokokende kasi lokwa mosala ezali nanu yango totika tosala mosala nsima na biso mpe tokolanda mpo tokotikala te fo tomona tokoma mpo biso mpe tosaka lisusu matondo mingi bandeko balandi ya Vom Télévision tokosukaka wana te soki totombeli te bambotama elamu na bandeko na biso baye babotama bongo mokolo mwa lelo kasi na boyike tokotombela banso bambotama elamu kimia mfumuki mbangu kati ya mabota na bino ebakisela bino mpenza mikolo ebele na bongo na bino na bino baye bosepeli mpe totombela bino bambotama elamu bobenga biso kaka na banimero ezali bongo afishe na se ya etando esika bokozwa mpenza bandimbola ya malonga oyo ekosunga bino po ete bokomisela biso manaka na bino avant 48 heures matondo mingi bandeko balandi ya Vom Télévision tozonga na ino kuna na ngambo ya régie epai ya nkumungala kotala nini balengeli biso lokola video du jour ya mokolo mwalelo tolanda video oyo na bokebi tokutani biso na bino na nsima na yango. On commence à favoriser les entreprises africaines. Il faut qu'on ait confiance aux hommes d'affaires africains. Parce qu'ils sont africains, ils sont chez eux. Et ils peuvent développer mieux que les étrangers. Perdons le complexe, parce que nous avons encore, surtout nous les francophones, plus que les anglophones d'ailleurs, ce complexe. Parce que nous sommes encore trop attachés à l'ancienne puissance coloniale. Coupons le cordon ombilical et soyons africains. Merci à tous les trois d'honorer de votre présence cette rencontre. Alors, j'ai oublié de dire à Alpha que nous étions en direct. Alassane, moi j'assume ce que j'ai dit. Matondo mingi bandeko balandi ya Vom Télévision etando ya bonsomi ya bolamusi baindo na pongi ya solo actualité ezali président Alpha Condé oyo basilaki bon kosala bango coup d'état kuna nekolo Guinée Conakry na koliki ya loposo pemba zalaka sima ya baindo pona kolinga kokotisa bongo mbilinga na bokonzi na biso kasi oyo bango balingaka te ezali kaka moto atelebelaka bango bolanda nano discours oyo wana basili bongo koloba esengi tokata cordon ombilical ya bango na France esengi tozala na confiance
na ba homme d'affaires na biso wana ya bango etenyo azolobela makambo nyonso esalema na bana ya mboka bolongola complexe batelisi balobi oyo basili koloba kasi ndeko na ye alobi abosana koyebisa ye po ete bazalaki en direct ye alobi asime alobi nyonso ekokomela ya ndimi po ete ye nde alobaki yango ingeta mobundeli ya solo mobundeli ya mboka molingi ya bato nde ye wana kasi bato wana yango baloposo mpe balingaka te suka na ye yango oyo ntango mosusu biyano ya makambo wana yango epesami lelo po ete nsima na yango bango kaka nde bazalaka yango tosingaka na bino bakonzi bolamuka mpenza bolamuka bozwa bongo bosusu na nzela mate ya mfumu kusuki ya mozala mpona na ngola esika toli kozwa bosusuli ya koluka koyeba ete mokonzi oyo bango balingi te biso tosimba ye nde azali ya malamu kasi oyo bango balingi makasi bokebela seke ye nde azali pion ya mabe matolo mingi bozwa mpenzali te na mai tosili kotalisa bino mokolo mwa lelo totondi bino botondi ntango nyonso na ntango eli kopesa na kolandaka émission na bino mokolo mwa lelo soki bosepelaki na biso tika tozongisa matondo na tata kwaku ya kalao maisha bango basungaki biso na nsima ya kamera oyo toli kokende na bango mbanza nsanda mokolo ya lelo mpo totikalaki kaka kuna mpe eteni ya réalisation mpe montage tosungamaki na nkumu ngala 9 lumière papa na princesse ngonda totondi botondi na bakitani balandi nyonso ya Vom Télévision tokutani biso na bino na mikolo bizali oya kanu elamu na komofukema Ibeleba yebite utamokile kelama usalima mibu hebele olelo yebanite